ndako na yo ya libala yaya libala eza pasi libala eza pasi ntango ozwi opportunité wana okoyeba ndenge ya kosaisir opportunité wana ena ebela bafi baoyengayenga baoluka ta chance sa libala papa tiki yo na liputa na sengle ake musala ayeka kokuta na liputa wana sengle wana non bandeko na ngai oh bokwesa bendele pourquoi to papa tika kuna liputa na sengle fo yo kuta yo penza na teni musu wana batsa bona bandako bozwa te mais to yo zwi yango fo bandene ko saisir yango mama na ngai mosa libala oza na ndako na yo fo kozalaka soin surtout na nzoto na yo fo kozalaka soin na ndako na yo fo kozalaka soin na nyonso eza na ndako no wana ngaka mwa basi mswa libala eba tena pe betisa mutema ana vraiment batena pe pesa pa ba tumtema passe donc comprendre te abimaki to bimaki te dozo pesa papa bilengi hein faut pesa papa bilengi bandeko nanga basi kokwisa bendele te hein ba basi lelo na kolobela bandeko na ngai vraiment ya basi bandeko na ngai basi surtout basi ya mabala babe mwasa libala il faut koyeba ndenge nini ya kozala mwasa libala il faut koyeba ndenge nini ya se comporter na ndako azalete oya kokadina ni kwanza kokwisa bendele te hein ba basi lelo na kolobela bandeko na ngai vraiment ya basi bandeko na ngai basi surtout basi ya mabala babe mwasa libala il faut koyeba ndenge nini ya kozala mwasa libala il faut koyeba ndenge nini ya se comporter na ndako na yo ya libala yaya libala eza pasi ntango ozwi opportunité wana koyeba ndenge ya kosaisir opportunité wana ena ebela bafi baoyengayenga baoluka ta chance wana batsa bona bandako bozwa te mais to yo zwi yango koyeba ndenge ya kosaisir yango mama na ngai mosa libala oza na ndako na yo fo kozalaka soin surtout na nzoto na yo fo kozalaka soin na ndako na yo fo kozalaka soin na nyonso eza na ndako no wana ngaka mwa basi mswa libala mosa libala papa tiki yo na liputa na sengle ake musala ayeka kokuta na liputa wana sengle wana non bandeko na ngai oh bokwesa bendele pourquoi to papa tika kuna liputa na sengle fo yo kuta yo penza na teni mususu eba tena pe betisa mutema ana vraiment batena pe pesa pa ba tumtema passe donc comprendre te abimaki to bimaki te dozo pesa papa bilengi hein faut pesa papa bilengi bandeko nanga basi propriété za mukie makasi eza vraiment mukie ngai na yebi mwasi penza zo benga mwasi mwasi so ala muki na tongo loko ya liboso kantine na douche loko ya liboso fe makantine na yo ke douche osokoli bien au brosser monoko na yo au bongami oza déjà prête na nyonso nzembe ba ko sungo appel na yo au bongami soutien et moso ke basaka mo nyovi na yo te boté no parce que ozaki déjà prête OK rendez-vous na yo donc rendez-vous na yo na kimia nyonso au moins so déjà message déjà na propriétaire na bande pa na bino atoki na ndako libala au moins loko mo te ko rendre difficile yaya tokola kozala soin bana basi moi si jamais cause na deux caleçons moi si jamais cause na trois soutiens impossible moi ça zande na ba caleçon donc caleçon sorti nyos tu peux pas que moi ça soin il faut attendre ba caleçon de ya pembe oh biso to comme okima makana ba caleçon noir
Pourquoi ça bendele Bayaya. Tolamuka vraiment. Mibali ba comme qui biso bas tozé belé. Tozé belé vraiment. Pour ce mbali no moboué. Ozuma mbali no moboué. Mobala mona oui nana mwasi na ngai. Ata na zai na mbetu na zai na chambre za la ka soin. Mwasi na ngai azolongwa bilambo senti oui mwasi. Basi mususu pour somba ka parfait pamba azomona donner habité. Omona perti moko. Moi c'est faut na sola kitoko. Moi ça na sola bonbon na nzoto. Moi c'est sola kitoko, moi c'est monoko kitoko, sola kitoko bimo partout. Wande moi si. Ya to ekola kosomba parfum. To ekola kosomba ba caleçon. Pardon ba sous-vêtements. To ekola somba ba soutien na biso. Donc tous à la soin, tous à vraiment soin vraiment. Yo mi bali ba ozola biso ba mbanda po tous a vraiment sointé. Pour ce mobile, il y a que moi c'est vraiment non. Na nyonso vraiment. Na nyonso vraiment azalaka vraiment. Ozolombana pourquoi? Magalo ozolombana mais en do bango makasi. Do bango pe moi c'est nga télémaka. So alati oui alati. Moi c'est non bimana vraiment non senti oui non bimana moi si. Eh, ya to tiko ko sa biso so ni baninga na biso abasi. Bon, tu crois que ça vraiment pardon. Sous-vêtements à combien? Non, que film soit dans un sous-vêtement à moko. Oh. Elle est qui la sous-vêtements à combien? Tous à la soin vraiment, tous à la soin. Si faut mieux baka oh yo zali. Bande ko na belé bon mieux baté. Bon mieux baté. Faut mieux baka oh yo zali. Pour mbala sakana na yote. Faut momier ba ke winga na zabi na za mwasi jamais mon bal auto sakana ngai yo mo wende ko so belé bal bazo sakana bango pour momier ba na bango te mo ye ba no valeur na bango te yo mo ba o sakana bango musu mwasi mbala azo bimane musu ko la 2000 francs 3000 francs parce que zo miye ba te on ba sakana yo o so miye bi ma chérie ba o sakana te so miye bi ba o teka na place na ki bo mwasi Pouto sakano akozala te vraiment. Boye kola kozala soin. Bande ko na nga ya basi. Nomo bande comme ça basi. On a 13 ans, 14 ans. Donc comme ko moi maman mo ba mpaka. Donc ba suki mo ba maboko. Bina mo minene. Donc o miye ba sens na ote. To yeba to cho na niveau nini. To yeba te. Ya. Miye ba. Donc on a la soin on okuta pe kana bato bien on va approcher yo bato bien bato malonga wana mais to yo zanuka désordre bongo okuta kana bato ka ya même classe na yo peut-on miye ba place ni to zali peut-on yeba ka winga na mwasi kwa na mwasi na droit c'est l'RRT kwa na mwasi na temps yo saba aventure na vie na ngaite peut-on miye baka on beta mingi nde c'était le kolo ya soin vraiment soin ba mama to zala soin na ndako batika ki ona single na liputa ayokuto mwana jipi ne lambo moya kitoko ba beauté belé lo kwa mtabimaki maozo na oka na ndako olala na papa na mbeto ndeti basi mso ya mabala bo excusez nga pardon na lobakaka basi mso ya mabala olala na mobali na yo mobali no na mbeto mais bota mitu esika morote omona mama te mutu kuna papa te mutu boye ozo comprendre te papa ota mutu boye pona nini il peut se comme on bien non ben na to tama to sika mote mabe you know ben mote to sika mote mabe makasi oyebi loni mbali no kima oyebi loko ni mbali okima papa olala no ko supporter te solo ezo bima na mnoko na yo papa ko supporter te ya to komi wapi to ngozana papa faut pesa bilengi papa sentir oui nazana mwasi na nga papa sentir oui nazana donc na mwasi na nga vraiment opesa bilengi partout ya yobi ke papa ya ka 17h papa ya ka 17h de 16h obonga miso do sokolela na tongo obi papa oye 17h yo sokoli li sous 14h o koti douche o boaki mai 14h ya boaki mai o koti kuna o late lamba o beta papa mutema mo lamba mo mukie mo bodi mo do bilamba lokozo bima na ote che beauté na yo suppose no beauté naturelle lokola thermomètre bilingue otiki no peka bongo ozio brosser munoko no lisusu o brosser munoko na yo vraiment brosser bika no la lamba na ngai o brosser munoko na yo ba bombo ba teze belawa
babambo eza ozuma bamba no mki otie na munoko ntango olala papa oyoko solo kitoko ozobima na munoko oyoko donc solo mo emiliki donc mwasi nanga le nini asali nini donc opesaka papa bilengi ozopesa papa bilengi vraiment kuna déjà bongana déjà olati sous-vêtement na kitoko ya pembe mon soutien na kitoko ya pembe mo elamba no ya bien ya donc ya sersi wana vraiment papa okoko supporter te olateli wana ya ata ozelo mbanda na bando zonga na ndako place ozala ebika nazonga pardon mo sinanga pesa nga bilengi mo sinanga pesa nga bilengi nazonga azonga okima ote akozonga to perdre mabala mingi parce que toza sointé tozo perdre mabala mingi toza sointé webi bano babimisika babenga bango ba ujana bana wana so zelo mobali na yo surtout so zanuka sointé ba papa ke libela iba papa ya ke libela vraiment papa ndo zonga msu 19 comme olala pe libanda ya vraiment to meka un peu ko changer to meka un peu ko changer to ekola kozala soin to ekola kozala vraiment soin makasi yoko bindeni po basi msuti lelo ba ndengo atanda mbetu te moi si so yebo tanda mbetu na moko te za soni makasi za soni vraiment makasi na bande ko nanga basi to zala soin vraiment to pesa bilengi partout kaka nga bino nga mona pesa no bilengi partout yo na esa no fait to pesa bilengi on ngate mamutu mama nyia mama botelo mbali ko permettre ngote e ba ndeni ba jeni wana ba jeni wana on mbali fo mbali na santi kana za mwasi na ngai pesa bilengi multiplier be fort oza papa na mbetu papa santi kana za na mwasi na ngala mbetu ya na za vraiment na mwasi na ngala mbetu papa benza kei zonga ka epana yo po yebi yo lo pesa ka bilengi. Merci beaucoup to komi vraiment na suka ya émission na biso nazo pesa ba oyanga o basala nga na zala ba o soutenir nga vraiment pesi mbote na ngai na chaleur ba pema na pesi mbote na nga na boss de boss ba bem to sala nga pona zala beso bomona nga be grâce na yo makamde tonze pa na ye ba mbote bele na bosani te ye moko babi ye moko Voilà le bâté pardon. Oya kokatila ni kwa sasa. Oya kokatila sana. Yakatobina. Tobina mokosi yakatobina. Nokola nokola. Mwesondi maka. Nanyango aboya kae. Tango eso